Et bonjour bandeko. C'est chez Maman Lydie. Bisoka eza ba analyse 10% na 90% ba recette. Ndenge zaka na YouTube ndenge peza na TikTok. Bandeko nanga. Na biboye bata ba rando oyoyo na kompana bango te. Yoni réseaux sociaux na kindoki réseaux sociaux na ki vrai kindoki. Bata ba rando bazalaka soki muninga moko abimi na rando bako sala tout fo azonga na rando. Soki yo posa makasi te ozonga na rando. Réseaux sociaux na kindoki eza na kindoki makasi. Mbadi. Sikola biboya. Sikoyo biloko kolia batu na poto babindi balesa bana biloko. Ngai bana baliaka mélange. Omoni daza aolia mbika na soso. Mwana amba aolia mbika so kitoko. Bakolia pe biloko oyo ya mindele. Surtout nga mokutu na tangela yango. Bakolia eza mélange. Ete kaka bana baliaka biloko ya mindele no. Ba biloko muso ya babwati okele ba asilanti balambi deja na. Ba eza ba produit chimique bele. Kolamba biloko ya ndako eza bien ke kolambaka kosombaka biloko kaka bana balia biloko ba take away ba pizza ba nini eza healthy te. Eza bien te pona santé kolamba na ndako lambi boyole neti boye to le dongo na mwana atole dongo na ba crevette na nini oyo babuma ngombe kitoko nga bana ba mélangeaka teke bana fo bale wangila bakolia bino bokomi ba kongo bazo ba complexer bana baliaka biloko ya poto ba biloko ya poto eza ba produit chimique sebele. Muto ala ndenga lesa bana ye. Mama na nzambe yaka ye congolais. Nzambe yaka ye congolais complexe. Biloko na biso eza bien. Ba ndunda ba wangila. Awa soko soma mapa. So li mapa bati wangila na kati eza bien pour la santé. Ba mbiko ko somba pezali. Ba ndunda na biso eza bien pour la santé ko le biloko oyo mingi. Ba sale ba produit chimique wana eza mabe. Bandeko. Enjoy anyway. Bon weekend. Bisous.